Mutumwindu docteur Mutumwindu abi nonga na kosala ngote monde na bia opesa nga belina ko pasule lokola nyama apasule libumu boye makilate nieite salitete ba mona kango likamba ko kamwa et alors bazuki mbangu bakeko kundaye na cimetière et batie 3 militaires na zamba kaka ndengwa na cimetière kutu ya bibembete na zamba bakeko kundaye batie 3 militaires bantu ba surveiller cercueil wana alors et loko nini eko arrivé na sima mikolo misatu cercueil wana petaki kano basingwe kanki cercueil elingi basoda wana mvulusi mbangu na kata cercueil asalaki lisusu te na msoto na molimo elimo ki na kata cercueil ndelelo oyo bandele bamonaki pona kosuka basalaki stati batie na kata cercueil wana ngoya na kamba mvulusi mbangu akundama na sama bele lokola batu misusu te abimaki na nzoto ya mosuni pe ya molimo kati na cercueil wana na nguya ya tata wamba pungutulendo mais ba oyo nyonso bazalaki kolanda mvulusi kimbangu bakwesamaki nde bango na beko sala ba pevalongo beglizo batutu kaka yisu mais c'est pire ekoti kati na bango et je suis ba faible pe ko tutuka ebandi kati na bango ba eko sala lingomba ya kikukusa et ba eko créer kimbangisi na 1937 soit disant que Kimbangu azali envoyé spécial de Jésus-Christ. Mais pour ça, la Lingomba en 1937, église de Jésus-Christ, la terre personne envoyé spécial Kimbangu. Pour fréquenter complètement l'image d'un voulous Kimbangu. Ben, ça a été, bakosa, badiangé d'abana naye, pour batunyo susangu bakoyo kamatea badiangé d'akeye sur mtatinda Kimbangu, batunyo sobako yambala moko basa la séduit. Ba prépara kayango. Les colonialistes transmirent leur faux message aux fidèles guerriers de Kimbangu. Donc, bamemi sango moko ya lokuta, bamemi sango nini? Balobi ke Kimbangu mutatindi biso to akopesa bino ba Bible. Mpobote la bo panza sango malamu po batu badika. Mais nakozanga koyeba, les combattants de Mvuluzi Kimbangu crient à cette propagande. C'est ainsi que les colonialistes réussissent à inculquer aux Congolais que les richesses dont regorgent les sols et les sous-sols de notre pays. Cuivre, diamant, or, cobalt, manganèse, uranium, étain, fer, bauxite, pétrole, gaz, bois, eau, etc. etc. Donc tout ça, nakozanga kaka kobunga koyeba mayamvulusi Kimbangu tosongi susu na boloko nde bango basinzela ko swa bomengo na biso sol pe sous-sol lelo toso ba Congo za pays riche mais même ba président de la République ba ministre nana ebelo ko basala ka diamant to cuivre c'est ça ce qui va ça côté ko bébé loko ba ko saela ngote mais au lieu que tant ba ça côté ka ba tambongo wana pona peuple bango ba ça ko tyango ya ba poche na bango na ba famille na bango et c'est ça parce que Mvulusi Kimbangu mission oyo yaki nango pona kolongisa biso ba bazalaki autour de lui bakosamaki na matia ya lokuta ya bamindele na baenseignement na bango bamemeli bango fo histoire bango bandimi babwaki ya bosolo ya Mvulusi Kimbangu lolenge moko ngai pe na savi jaloux pona bino nalingi te bolanda bamatia ya bilandalanda bino bana kitu adikia basolwa bokolanda makambo ya baasiatique ndenge nini bokolanda makambo ya baeuropéen ndenge nini bokolanda makambo ya océanien to baaméricain ndenge nini boko se référer na basexualité ya étranger pona nini biso tozali bana Congo toko se référer na sexualité africaine tala ndeko ya bakoko na biso ndenge baperdaki bamonaki Mvulusi Kimbangu mais à l'époque de Mvulusi Kimbangu ndenge bino bozozulanga ndenge bakoko bazulaki Mvulusi Kimbangu parce que il était prudent bamonaki que non azali kaka un homme azamobola mutu ya pamba bamisu batali bandako basa kolala eleki ya Mvulusi Kimbangu bamisu batali bomengo basa nango eleki ya Mvulusi Kimbangu alors basu Mvulusi Kimbangu eloko ya kosakanela alors tant basoki Mvulusi Kimbangu eloko kosakanela moye baso makambo na yeba tana misala ezate ne bakoko bawana batikaki na pasi wana landi biso sina génération lelo ngai Mvulusi Kimbangu ngai wasambulwa na yekola ki bonzambe te natanga na ngai pete bato nyonso nzambi pungutulembo do atiaka bilembo na ye batangaka mpenza molai te baklase ya bamidele bamama kipa vita batanga te baandre matwa batanga te basima otoko batanga te bampanzu nzinga nani atangisaka bango
guerre wana école nani fungwani te école eko fungwama na tangu Mvemba Nzinga na 1506 tangu bayeko boma roi Nzinga nkulu bayeko pesa Alfonso premier wana Mvemba Nzinga mwana liboso place nde batindi ya fungula l'école l'école bani ko fonctionner ba 1508 1510 l'école bani ko fonctionner nana tangisa kan Nzinga nkulu nana tangisa ki Tinunku nana tangisa kan Vitankanga nana tangisa kan Mvemba Nzinga nana tangisa ka babakulu tsa nana tangisa ki bakulu Nimi Kongo nana tangisa ki bakulu Mpanzu Nzinga nana tangisa ki kulu na Lukembo et enseignement oyo wuti pa bamindele ndeko bungisa enseignement ancestral neto komi ko yekola le lobu soba ezako memela biso lolendo apamba soko solo ba français soko solo ba anglais bilanga ba paya olobi que je suis un intellectuel non intellectuel ezali mutu azali sage mutu edi ko comprendre oyo asongeli nzamba bakoko na ye pe aza kotosa mibeko ya nzamba bakoko na ye mais oyo alobi ka asongeli nzamba bakoko aza toujours kosala masumu azali toujours kolanda lolenga ba religion des étrangers azali nanu kozwa moninga ne valeur te aza insensé aza mayele te moto oyo azali se faire voir vis-à-vis ya bandeko ngai na koka ngai naza boye mutu wana aza na milimi mabe aza intellectuel te azali inforié te tino rempli parce que moto na mayele akoyeba valeur ya moninga ne moto akoyeba nzambe na ye akoyeba bakoko na ye akoyeba valeur ya mwasi to mobali na ye pe ya bana na ye to ya bandeko na ye akokende kona kosala mabe te na koyina te nde moto ya mayele wana po biko comprendre yo boza mayele po solo ba français yo boza mayele po solo ba anglais liboso ya bato sa ko se faire voir pour la costume liboso bato sa ko se faire voir po osomba mutuka to soma lupango po moninga sangi yango wana eza ki censé za busoba eza bonzambe te parce que moto aza mayele aza na bonzambe akozala oyo azali intellectuel akoyeba valeur ya moninga ne moto même oleki na mbongo même oleki na kitoko to na bilamba okoyeba valeur ya valeur na ye et c'est ça donc yango wana ba papa ba mama na ngai on azo tutila tolo lelo kuna na mokili ya libanda naza kosenga bino penza po se conformer parce que eza na adage moko eloba boye c'est difficile de vaincre l'ennemi sans le connaître c'est difficile de vaincre l'ennemi sans le connaître. Alors, biso le lo fote ba ke ennemi na biso liboso azali nzoto na biso. Ennemi ya liboso. Nzoto na biso. Et ennemi ya mibale religion des étrangers. Toye bango déjà malamu. Et si toyebi ke bonzambe na bayela biso ya biso te. Boso ki bonzambe na bayela biso ya biso te. Nzoto na biso ko lata bizaleli ya lolenge ya bapaya wana ndenge nini. Hein? C'est difficile de vaincre l'ennemi sans le connaître. Mais si tu yebi déjà ma belle malam. Ma belle yewana ennemi na biso. Lokola to yebi il faut te convaincre. Parce que c'est difficile de vaincre l'ennemi sans le connaître. Mais tu yebi déjà que ennemi azali nani? Ma belle. Moninga malam azali nani? Oto bengi malam. Qui est ma belle Satan? Qui est malam Senzambe? Sikoy, lokola te dit que ma belle yango des ali satana to yebi yango déjà et ça c'est difficile pour na convaincre yango c'est facile maintenant parce que tu yebi que tokoki kosala lisusu mabete tokoki kosala lisusu batu na kotosa milimo ya mabe ya bapaya te tokokumba mila ba religion des étrangers et si tu comprends mais c'est le temps maintenant to mona kembo ya tata mba pour tulendo na lolenge na biso ya kozalela mikitisa moto akoka kati na mukila te meme nga wasambula na leka kabino te soki boyeba kango te na leka kabino te sampeve ya nzambe esunga ngai na zelo koti alors oyo peva nzambe so pesa poto partager ensemble to yamba ngo to salela ngo to zala lokola bakoko na biso te batiola ka mama ki pambita n'importe ya mama ki pambita to zala lokola bakoko na biso te batiola ka mvulusi kimbangu n'importe ya mvulusi kimbangu azana nini. C'est ça. Tout ça na bokeseni ba papa na ngai ba mama na ngai bozali bisika nyusu bozola nanga na bandeko na ngo bovandi na kati na sali kuna na lopoto na France. Ezali facile poto longa to se référer na bakoko na biso bazalaki na mvulusi kimbangu. Est-ce que batambola ki lolenge mvulusi kimbangu ndoko la sabango to baboka kyango. Na koboka yango kokwe longi to kokwe longi te. Na lolenge oyo boza kotelema lelo ba papa
bosoko ya kokuta na salle ba mama mususu boza musika fotite un jour peut tokotia pe bisika na batata mais eza po bate po bino bo se disposer pour na koyoka papa wa Sambulu po ponami po na yango po bozaba ponami ya tata wamba Pungutulengo mais yo mo ponami okomi lokola mwasi bato libala yo mwasi libala ko pesa nzoto no mbali musupo na nini na lobi na masisi tango yo ndimi tata wamba Pungutulengo okende ko landa bizaleli ya bato oyo basoko sambela satana po na nini. Et c'est ça. Zala fidèle. Nanzila Congo. Nansambi Pungutulengo. Yango de kosala e esengo na biso peto longa peto kangolama. Parce que na condition soki na zongi susu na malongi wana parce que yango de ngana pesa bino lelo même mokila molimo tambusanga ndenge bango balingi. Parce que c'est là qui message de Nzambi Pungutulengo office africain. Mais tellement que Nzambi Punguye mutayebi santé ya lelo kati na bino ye mutape singa oyo boye na sala kiteke na bonga maki na kote ya boye na koloba boye non na se akape batata wamba Pungutulengo tambu sanga liboso na bino pota yebi lo lenge bino bozali oyo ngai na bongisa ke komama na cheki pembeni na ngai yango te tata wamba atali singa pesinga mususu ya kolagisa la personne de Vulus Kimbangu na momoke epai na bino mais boyo kama lo batata wamba Pungutulengo na yebisa kibino konsu dites office africain que moi Pungutulengo je suis prêt à les délivrer des mains des étrangers mais à condition qu'ils respectent mes principes et mes lois. Boyo kamala tata wamba Pungutulengo akokapo na kolongola biso na bombu tozanango na kimobola tozanango na maladi tozanango asa prêt mais condition na yeni to se conformer to ça ba principe na ye pe mibeko na ye. Méfiez-vous des dogmes et doctrines étrangères. Tolongwa kondima pe kolanda lolenge ya bonzambe ya bapaya ya kindoki moto aza libre komela moto aza libre kosala ekobo moto aza libre koboma moto aza libre kozwa kisi wana biso ya biso te biso toza libre te e likambo naza kokamwa bato mususu bazo kosambela nazo yoka bakretier bazo sambela boye Nzambe merci opesi biso bo moyo fele mai ya komela tozo somba courant toza kofuta bambongo biloko kolia tozo kosomba me bo moyo fele oh nana dina bileke bo moyo fele bo moyo za cher ko le kabilo ko nyonso parce que soki bo moyo fele soki malade e côté ngana yebisa Nzambe longola malade oyo po bo moyo zanga nde bato bazo kufa te bo moyo yamona moni mutazozwa bo moyo fele azo sala n'importe quoi li futa bo moyo zali honnêteté. Ce que vous allez honnête, ne vous voyez pas nous ya kimia. Mutazo ba mo fele aza muta malade, amela ka bakisi tongo midi pourquoi? Wana bo mo fele susu. Hein? Aza capable ko sala oya zo linga sala. Wana bo mo fele? Non. Bo mo zo fele ti. Bino bana nanga molimo boye ba ke bo mo sala ko fele ti. Priya bo mo ezali honnêteté. Savoir vivre. Soumission à la loi et les principes des Nzambi Pungutulengo. Yango ndeko kopesa bomo kitoko poza la malamu. Lifuti nango yangwana. Mais soko za na kati nango te bomo yeko za na mikakatano. Ba malade, ba souffrance, ozana poso sala boko kokate parce que oya kudi ko sala la yo Nzambi Pungu ya saka na corrélation. Corrélation to bengiri na le français mususu réciprocité. L'homme a été créé principalement dans le but de glorifier le Père Tout-Puissant. Kokumi seka ndenge bobuti ko yemba te. Kokumi sayi na lolenge evangeli ezali pe ba justement na yo. Soko ezali malamu ndeza lokola kokumi sayi. Ndene sika wana nzamba ko tya bisengo kati na yo po yo pokumi sama. Et c'est ça, réciprocité. Mo pasi na onda ko soka zo sepelisa yo, okana ko sombele lamba te. Mozo le komone lamba moko ya kitoko bazo te kango za cher. Okodi ko sombela yepe. Ko sepeli mais osapi soko za na bongo sombeli mais soki mo sa sala kama boto sepeli nango tali moi si nanga pato sakangate moi si nanga swanga lokola etoko moko pamba osiki yango pe moi sa raté pona ke politesse na ye ndenge ko sanga kokokisama ya Vulus Kimbangu oya te akabuta bakoko pe onga na sako la kisabino lelo pona lokuma tata wa Pungutulengo yango sa ko sala ke biso pe to sanga makambo kitoko epai na ye. Ok, ceux qui biso to sako ko sape ko salela ye pa ko loba ke non ngapena sala pone sengwa bana oyo et c'est ça.
eloko kaka yango na ya muke oyo ezali facile tala Mvulus Kimbangu ndenge batrahiri et pas ba combattant guerrier ba mipesi na maloba mabe ndele ba elaki bango et ba pesi Mvulus Kimbangu mo Congo tala lelo passe mais ngai na bino tozala lokola ba combattant guerrier Mvulus Kimbangu te bozala lokola ba combattant guerrier Mama Kipavita te parce que bango bazala lokola d'exemple na biso ya koyeba ke lokola bango batosaki te yango na passe continuer tine le kona lelo mais biso soki totosi kokangola mekoya Congo pa Afrika ekobika na nguya ya nsambi pungutolendo pona kotosa na biso matondo mingi mibale na pesi bino bolia yango na botonda yango bola tango na kingo lokola mayaka na loketo lokola sensir na kombo ya Mvulus Kimbangu matondo mingi